utamokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite Bote mingi na bino bandeko balandi ya émission mokolo lelo émission na bino oyo eyaka wakati mabota na bino natina ya kolimbolelaka bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolela bongo calendrier na biso africain ya solo kati na manaka na biso baindo mokolo lelo esengi toyeba ete tozali bongo mokolo nkenge tukumi bale na motoba na sanza na yango ya mibale na bopemi na yango ya sambo na mobu mokama na tukumi sato na mibale wana kolela bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo lelo kasi na manaka bapaya tozali bongo lundi le 16 novembre 2020 tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososoli ya malonga ekoka bokozalaka na lolenge manaka na biso ezali bongo kotambolela kasi esengi tosimba ete ntango nyonso ebisaka bino ete kati na manaka na biso baindo tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso ezali bongo 4 jours de la semaine mokolo ya yambo ezalaka bongo konso mokolo ya mibale ezalaka bongo nkenge mokolo ya misato ezalaka bongo ntsona mpe mokolo ya minei ezali bongo nkando kasi na kati ya sanza esengi toyeba tozalaka bongo na mikolo tuku mibale na mwambe mpe na kati ya mobu tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei to mpe bongo 364 jours na kati ya année kasi soki tokolobelaka bongo bopemi ntango nyonso tozali kotalisaka bino ete bopemi ezali bongo semaine lokola lelo tolobi tozali bongo nkenge tukumibale na motoba sanza mibale na bopemi ya sambo elingi koloba ete tozali kaka na kati ya 7e semaine na 2e mois na biso nde na yango tokosuka kaka te na kopesaka bino bongo manaka ya mokolo tokendaka mpe lisusu bongo tombelaka bongo bambotama elamu na baebanso oyo babotami bongo mokolo nde mokolo mwa lelo totombeli lisusu mbotama elamu epai ya bebe nkusu ntango mbila bisika bozali babotama elamu na bino kimi ya mfumu kimbangu ekoka kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi lokola pe elongo na bandeko banso baetotangi na oyo tozangi kotanga kimi ya mfumu kimbangu kaka ebakiselaka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino kasi kolela bongo lisenga na bino bandeko balandi tolingelaki mpe mpo na bino lisusu elema moko ya mokolo malelo bolanda yango na bokebi. Car s'il y a un Dieu blanc qui crée des noirs inférieurs, c'est un Dieu raciste. C'est inacceptable, c'est insupportable. Prophète, mais à ce moment-là, notre Jésus de toujours, le Fils unique de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? De quel Dieu? Le Dieu blanc, noir, jaune? Mais Jésus n'est pas plus important que Simon Kimbango, n'est pas plus important que Bouddha. Tous les prophètes sont importants à égalité. Et ce ne sont que des messagers. Il n'y avait pas de Dieu le Père et Jésus n'était pas Dieu. C'était un messager, un prophète. Maintenant, mingi bandeko balandi, bouti bon kolanda bon élément autotaki pona bino mokolo malilo. Wana ezali bon extrait ya émission ya monsieur Claude Maurice Marcel Vorilon auto yebi banso na kombo ya monsieur Raël. Bolandi penza na bokebi lolenge mituna batuni pe biyano o ya pesi. Biso to koloba kaka ete bino batu bolobaka ke mfumu kimbangu atindama epai ya Yesu. Kasi boyoki biyano na bango ete Jésus azali plus important que mfumu kimbangu ke Bouddha. Bango banso bazali bongo babikisi. Commentaire ya kotia likula maloba oyo ya lobi ezati. Kasi ya tini ezali toyeba ete bato na bato bazali pe bongo na mobikisi na bango lokola biso baindo mobikisi na biso ezali bongo mfumu kimbangu. Yango tebisaka bino ntango nyonso ete bandeko balandi botikalaka branché na chaîne na bino Vamo télévision pamba te na nzela na yango ekofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba tika ete lisusu kimi ya mfumu kimbangu balongo mpe bakoko ekoka lisusu koyingela okati ya mabota na bino litozongisi bongo matondo lisusu na équipe technique mobimba basungwaki biso po ete tokomela bino kitoko mpenza na kati ya bandako na bino biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima nkenge elamu na banso. Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele